On dirait qu'il y a Libongo, hein? Il y a Kinkole. Voilà. On dirait qu'il y a Libongo, il y a pêcheur, na Kinkole. Comment la ndenge baimboka bakoluka kai. Ah, ezali bongo penza. De visiter Babalinière. Il y a PDG Célestin Kondi. On a ici donc pendant la population congolaise vraiment. Moni bino moko. Lenge kani balinière et tongami pendant ma norme. Bon, nous sommes ici dans le baleinière, le second baleinière de la fondation. Célestin Kondi, que le Big Boss a offert à la population congolaise, ou surtout la population quinoise, pour qu'ils puissent avoir l'accès d'atteindre l'intérieur de notre pays. Donc ça c'est le second baleinière de la fondation Célestin Kondi. Nous sommes en dessous, ici c'est ici où on doit placer le bien de gens et le gens et leur bien. Donc voilà, et nous pouvons avancer pour monter en haut. Bon, le second baleinière est en état d'amélioration. On est en train de porter certaines modifications. Comme vous voyez, c'est encore, ça reste que des petits travaux pour qu'on puisse finaliser et que la baleinière puisse répondre aux conditions exigées par les décisions de notre pays. Donc voilà. Le moteur est à capacité moko ya koleka et puis ils ont répondre à la norme oyo ministère ya transport voie fluviale à sengaki na biso ko ba monteur oyo ils ont la capacité ya ko permettre circulation libre ya nani ya engin
pour nous flotter dans le fleuve Congo. Donc voilà, le monteur Yangwana aux Omona. Et nous avons au moins 5 monteurs où ils allaient dans le second baleinière. Il y a fondation, il y a fondation Célestin Kondi, les Big Boss. Où il y a ça là, toujours na bolingo ya kosunga peuple congolais, toujours na bolingo ya kosunga ekolo na ye Congo. Na ba moyen on zamba pesi na maboko na ye, alobi te ba moyen wana il faut na tia yango na disposition ya peuple congolais pour peuple congolais à se retrouver kolongwa na Kinshasa kokene na intérieur na ba conditions valables na voie navigable. Moni wana kati ya baleinière, o baleinière ya libosoto ya mibale. O deuxième, 0D. Una 0D ya nani? Intérieur de notre pays. Il a mis à la disposition de cette population ces 2 baleinières que vous voyez ici. Et bientôt, la première sera déjà évacuée pour que nous restons avec la seconde qui est en fin de travaux pour que nous puissions finir les travaux qu'on est en train d'effectuer, les travaux que vous avez vus dans les images précédentes. Merci. Voilà, merci.
Bon, awa nde déjà toza na 01 oyo ekoeffectue premier voyage nango na kolo nango amisi dadi d'armement. Papa Mbote. Bonjour. Oui, tokuti yo na kati ya balinière, mais quand on expliquer biso na balinière 01 ya fondation Kondi. Célestin Kondi. Elo nyoko koloba ainsi ka. Ouais, merci na dali commandant d'armement ya monsieur Célestin Kondi, donc chauffeur d'armement na ye, donc pour l'histoire, chauffeur fondation de bandaki na 01. Un des premiers chauffeurs de la fondation il y a 01. Nous avons la préparation de patron. Nous avons sous commandement par moi, Naya Moubali, de ce instant. Nous avons DG à la Kinshasa. Alors que nous avons jusqu'à nouvel ordre. Lobani koko loba na fondation et surtout na yemoko boss Célestin Kondi ne lokwa malamu asaleli peuple congolais. Normalement ce qui na oui conseil sentimenté. Bon vraiment la mission est en tout cas merci na l'idée. Les pays basés na bango na mo mécanicien basés na ngote. So ba we la soma de mutuka. Oh loko ile kina mutuka. Yeka voyage na imoko yeko soma mutuka. Ni ba ile mise dans zéro calcul assurance. On a remercié là vraiment ai ba ko garder yote na ye pour respecter la condition ba norme. Biso ba travailler na ba norme de sala ya danger na ile yotambola aza décité. Ngai mo na za wa za mutu moko de na za mutu na travailler ka déjà kala na kaza libota na bango. Est-ce que au Kokiko yebisa biso salimbola boni oso komba déjà baleinière? Oui, déjà depuis 2005. Est-ce que baleinière ya fondation Célestin Kondi oyo tobengi yango 01 ezo répondre à ba norme oyo l'état sengi? Oui. Na ndenge nini? Mais quand vous expliquez biso parce que nous avons avec S pour l'État ils ont pour enjeu tambour cela qui va démarcher nous tout correct 565 nous va donner nous le moment de janvier baleinière les autres répondre à la norme ou que ça la circulation selon yo état que chauffeur. Oui. Au coquille qu'on effectue déplacement aller-retour sans problème selon la norme oyo exige que la fondation paye pour fondation ça pour la baleinière. Exactement. Donc aller comme retour dans le temps pour ça poser parce que la demande on a sengaki selon ndenge libeko ya mai ils ont senga pour tambola bien. C'est ça ça jango tout. Donc tout avec elle c'est tout ça là. C'est na fier na mobembo na OK. Les kamonini ya suka yozo yebisa na fondation Célestin Kondi pour na makanisi oyo ye azui ya pour ça là ba baleinière mibale na population congolaise. Kanisnangai ya participer à Papa Fondation des agaki bateau ba aussi administration générale na biso ayeba ko so malamu de faisons qui 1 2 et comme appelle 5. Il va na libaya mais ba comme na libende. Il va na boîte ba comme na libende. On préfère oyo ata neto ya sika to tika libaya to comme na libende gérant ces armes. À conseiller bateau à Saint-Vigilance. Merci. Et déjà fin prêt. Je vois déjà les toilettes qui sont apprêtées et que nous avons aussi 4 moteurs pour faire fonctionner ce baleinière. Donc voilà un peu. Bientôt là, je crois déjà 01 va quitter Kinshasa vers l'intérieur de notre pays. Donc tout est fin prêt. Il y a déjà l'installation. On voit l'installation.
Si la caméraman peut tirer, voir comment l'installation a été faite. Bon, ici quand on appuie, ça les voilà. L'installation déjà pour la lumière éclairée, la voie fluviale est fin prêt. Donc je crois la fondation vraiment remercie son président qui a ces bonnes initiatives pour l'évolution de la population congolaise en général et en particulier surtout les Quinois et l'intérieur de notre pays. Merci. On dirait qu'il y a Libongo, hein? Il y a Kinkole. Voilà. On dirait qu'il y a Libongo et pêcheur na Kinkole. Pour la ndenge baimboka bakoluka kai. Ezali bongo penza. De visiter babalinière. Il y a PDG Célestin Kondi. On appelle ici donc pendant la population congolaise vraiment. Moni bino moko. Lenge kani balinière et tungami pena ba norme. Bonjour maître. Oui, bonjour. Oui, Ozali Bongo, conseiller juridique et la Fondation Célestin Kondi. Touti Penza, ko Tambola, touti na Libongo, ko Tala, Lolenge Kani, Babalinière 01 na 02, au Kalate et Kozananzela. Mais quand on a biso bit ya Fondation Célestin Kondi, Ezali Penza nini? Je crois ndenge touti ko loba, ndenge touti ko Tambola. Moni babalinière mibale oyo président fondateur imoko monsieur Célestin Kondi a tie na disposition ya peuple congolais. Okola mwana mboka pe alingi mboka na ye moni bino moko ke biloko wana ezosalama awa na Congo aboyi akende kosala ngo à l'extérieur du pays mais moni ke na bozwi nzamba pesi ye yango memena ngo ke poke ba peuple congolais oyo bazali Congo ba congolais lokola ye ba se retrouver na ko flotter na rive na biso ya fleuve Congo na ba baleinière mibale oyo bientôt mois prochain déjà 01 et kozala déjà na kolongwa na Kinkole pour ekende na intérieur ya mboka. Je crois objectif ya fondation eza un peu écrit dans le mur. Ce qui occupe comme on a une image dans le bureau, on va dire, nous avons lutter contre la pauvreté. Nous avons lutter contre la pauvreté. Et puis, au pays sabatu misala, yami balé ezali tozo kozwa en charge bana ba orphelin na ba personne ya troisième âge. C'est que ba tokozala fondation aza ko créer o ba bengi orphelinat et puis na mabele oyo fondation azali na yango akosala maison ya ba personne à troisième âge pour na ko supporter parce que la majorité ya ba personne à troisième âge na mboka na biso ba koma ko benga bango bandoki kasi nzoka te bazande baboti oyo babotaki biso lelo yo bakomi kotambola na rue na banzela muto kosunga bango azate nde idée oyo PDG Célestin Kondi a zui pour encadrer la personne wana. Yami Satou ezali
koluka kotombola vie sociale ya bato na lolenge nini mutu akoki kodebriller na mwa biloko na mike mike. Fondation eza na posa ya bato wana. Mutu wana komi membre ya fondation. Soka komi membre ya fondation et kazo ko répondre na ba exigence ya cotisation mensuelle na ye régulièrement. Fondation akopesa ye o babengi microcrédit. Na microcrédit wana eko permettre na mutu wana a évoluer na vie sociale na ye et puis ba bénéfice eza ya ye akozongisa kaka moke o ye azui na fondation. Akobanda pe kozongisa mo nyonso dikute mais akozongisa yango ndambo. Awa toza na siège ya bureau national ya Fondation Célestin Kondi. Donc misala ezana na kosalama toza ko aménager misala. Je crois yemoko bientôt mois prochain déjà tokosala inauguration yemoko pe akozala wana pona inauguration ya bureau national ya Fondation Célestin Kondi. Oui maître, tomoni déjà Fondation Célestin Kondi kuna na Sidou Bangi ba meki un peu kosala ba don mais quand on kolobela biso kuna na Sidou Bangi Fondation vraiment et kosala moi makambo ya minene okoloba nini kuna na province ya Sidou Bangi. Na Sidou Bangi toza na communicateur oyo fondation a délégué qui na ordre de mission on a kokende na territoire ya Kungu na secteur ya Bobomba na village Motuba. Una ezali ndenge nini? Ezali village natal ya président fondateur. Yango wana moto nyonso babandaka kokombola na ndako na yo to na lopango na yo. Okoki kokende kokombola na lopango moninga te soki tongo etani. Nde président fondateur abandaki na lokwa ye moko aza ressortissant ya Motuba. Yango abandaki kosala badon pe azokoba kosala badon pour na amélioration ya situation ya déplacement to moyen de transport ya population ya village ya Motuba na secteur ya Bobomba na territoire ya Kungu na Sidou Bangi. Donc communicateur na biso azakuna azana musala ya ko distribuer ba vélo na ba moto. Ce qui aza chef de village ou chef de groupement ba kopesa ye moto et puis vélo ezana bateau bazozwa vélo ezali bateau oyo chef du village to chef de groupement a sélectionné o ayebi bango très bien que bazana facilité ya kosalela eloko wana en bon père de famille. Et puis biloko bazopesa bango ba moto bazopesa bango ba vélo oyo fondation ezopesa bango ezali gratuit eza ya ofele eza teke bato wana ba ciblé bango o famille kingandi te ezali population congolaise ya village ya Motuba nde bango nde baza ko bénéficier ofele pona kosunga bango na moyen ya déplacement yango nde baza kopesa bango ba vélo baza kopesa bango basengi bango eloko te bapesi pe eloko te baenregistre pe bango te ke na liste ke te voilà tozwi bakombo na bino tokosala na bino bobokosalela biso bo bazozwa ba vélo wana na condition ata moko te ezali donc gratuit na Fondation Célestin Kondi oyo aza kopesa na ba village Motuba. Na ville ya Kinshasa toza déjà soko omona bus eza wana liboso na yo na sima na yo mama mozuba image bus wana eyepe pona service ya population ya Kinshasa. Na bus oyo ekosala déplacement de Kinshasa à Kenge. Donc kosunga bato oyo pe ya intérieur sur la voie routière. Ba bus ezali na nzela ezokoya pona kosunga ba population ya congolais et ba congolais nyonso basungama na lolenge bakoki ko déplacer. Mais soki ke ozali membre ya fondation okofuta ata lomeya mokote ezala na baleinière okomata ozolongwa ozokende intérieur ofele ozozonga pe ofele ezala ba bis okomata ofele okozonga ofele po oza membre oza ko répondre na ba exigence ya maître te kombo na suka ba condition nini po te bato mosusu ba komona kana mosika ba koma membre ya Fondation Célestin Kondi. Quelles sont les conditions? Merci maman journaliste. Condition ezali
pona batu oyo bazali lokola na basse classe. Na basse classe tolobaki contribution na bango po na kosadere kosomba carte d'adhésion eza na $10. Eza na $10 à pamba esili soki ka kopesi mbongo wana yo ozwi facilité ya kokoma membre effectif ya fondation et puis oza ko contribuer par mois quelque chose na yo pona oyo ndenge statut na biso esengi pour contribuer wana makambo nyonso ozo bénéficier na ba avantage ya fondation. Fondation akozwa en charge aka ya ba maladie oyo eza plus grave. Fondation akozwa intervention aka ya mort ya liwa to likama ekomeli yo fondation akozwa yo en charge na situation oyo ekomeli po oza membre oyo oza ko répondre na ba exigence ya fondation. Motu ya mosusu ezali boye par rapport ya ndenge boza kosunga bato koloba tout à l'heure kozwa babus kokende déjà na kenge kosunga bato fele to kosala barinière wana nde bosali barge kokende nango ba province kuna bozata na financement ya l'état te aza na nsima ya bino mpona kosunga bozokaba ba vélo bozokaba ba moto est-ce que l'état atali bino coup d'œil te mpo amekana mpe kosunga bino? Bon, merci maman journaliste. Oyo ezali bien propre ya Fondation Célestin Kondi. Eza ba moyen personnel. Ata le meya moko te oyo biso tozwi na maboko ya l'état. Tozwi ni 50 francs ni 20 francs na maboko ya l'état. Kasi ezali motema malamu ya Congolais oyo Nzambe asungi ye, Nzambe apamboli ye alobi bozwi na nga pe nakabola yango na ba Congolais. Ezali lomeya euti na l'état te. Ezali lomeya oyo moke oyo azwi. Et toza pe nanu na partenariat moko te. Soki tozalaki na yango, je crois bolingaki bomona na ba écrit nyonso. Nanu toza na partenariat moko te. Oyo ezali fait bien propre et personnel ya Fondation Célestin Kondi. Voilà. Mais Mikolo Koya soki l'état akotia biso maboko tokoboya te. Soki pe ba partenaire bakoya tokoboya te kasi pona ngonga oyo ezali ba action personnelle ya président fondateur ya Fondation Célestin Kondi. Merci beaucoup maman.